Est-ce que Kofi Olomide a kosepela na relation oyo ya Gez Mawete na Diddy Stone to landanan? Diddy Stone est-elle amoureuse de Gaz Mawete? Eh bien. Balobi, monde côté lengi, il y a internet côté lengi à Mawete, donc tu évites le lot, tout le bilan de loko moi mouké. Est-ce que le lot, malgré Diddy Stone na Kofi Olomide papa naie, relation ezalaka vraiment penza lisusu pena ndenge ezalaka te? Est-ce que Kofi Olomide a pu permettre moi naie abala artiste musicien congolais to a tomber amoureux ya artiste congolais moko comme Gez Mawete? Est-ce que Kofi Olomide a pu accepter yango? Pour tozo mona tozo yoka, mais peut-être ils ont salamanasi et belé ba ebi yango te, mais ceux qui ont tombé bongo et ça peut m'habiter selon ngai. Ceux qui ont tombé bongo et ça m'habiter parce que ils ont une relation bana ceux qui peut relation les qui makasi et ko tsarape ya ko tomber amoureux ya mutu moko na kati. C'est pas mauvais, mais est-ce que Kofi Olomide a accepté yango? Pour tout le monde, Kofi Olomide a katisa Diddy Stone relation na mwana ya JB Mpiana. Ye moko pena benga lobi na lingi lisusu relation oyo te na petit wana na mwana wana. Est-ce qu'il a accepté aussi ya ko nani Diddy Stone relation na Gez Mawete? Pour déjà malgré et si déjà banda ata lelo alobi que non boete, mais si déjà relation banda déjà ba solo la déjà na ba donc presque bazana ba numéro ba solo la na ba réseau nion surtout o ba solo la ba sala o isenga ba sala to ko kutana ba kutana déjà. Est-ce que Kofi Olomide a quoi accepter yango? Pour côté mususu ba lobi que bana ba musicien ba bala raté, mais est-ce que Gez Mawete lelo soki a lobi abimisa mbongo na et akende abala Diddy Stone? Est-ce qu'ils sont mauvais? D'autre part, que non, il faut dans la falinda tindie pour Gez aza pire petit à fali et koloba mabongote. Donc ezana ngoka makambu o biso moko ba congolais to créaka ba makambu susu ezanga mutuna makolo. C'est tout à fait normal. Surtout aux lelo to raisonner époque mukie maman Biliabel azalaka moi si ya papa na biso taboulay. Babo tapé. Ezalaka artiste na artiste balinga na pe babalana ezana ngo normal na minute wana etalaka lisusu likambo ya kozala star te etalaka likambo etali ke non na tomber amoureuse ya mutu, na komi mwasi ya mutu, na komi mobali ya mutu, etalaka na ba côté wana. Soto zupe côté na part lelo ya Cindy de Caire na vena biso mo pao awa lelo balingana bakoma place moko na kati wana elobelela te ke baza ba star bango mibale elobelela lisolo mingi ezo beta meza lisolo ya bolingo ezande bolingo nde mutezo circuler ezali kambwa ki ya kozala star te ke no o ngai nde danger ngai bute ponze mbupe na kati yimba mana ngote o yimba maka ezaka bolingo na bolingo. Donc au côté zoyeba déjà que non nga mobile nanga tel ou pas zoyeba nga mwasi nanga tel. Est-ce que c'est normal Diddy Stone le loyo balingana na Gez Mawete? Pour déjà ya komona so botali vidéo wana botali penda vidéo wana bien o comprendre ça na ba signe d'amour oyo la pena ke biso nyonso toyebi toleka na betape wana quoi. O mona pena misu donc misu zo lala so tay lokola ya frère nanga mo na pese mbote place azali ya numba ya Bravo so tali agana mo bilo moko buso akute na basi ndenga sala donc biso nyo to yebi na biso affaire ngo ki ndaka bongo donc to comprendre kaka nga pona nga nazana nga na koloba nazana nga d'accord ezana ngo bolingo ezalaka et surtout o batabandu balobaka beto na beto ndenge wera loba
toza biso na biso eza nango normal, vraiment tout à fait normal. Merci à Jojo Salazako, mon ami d'enfance, ya motema vraiment Jojo Salazako, ya yo yango wana yo yebi. Merci à Orly Sefo, mes maîtresses, moi ça pembe. Merci à Fabrice Ngoma de États-Unis Intera. Na sir code wana mkoleko ya eza danger. Merci à vous tous. Bye.